nga kutu na sepela kutu ba chata bango na ba place à roulage ba longa ba chata na pem. Donc cela veut dire que pem ça la jeter. Donc ba checker na sécurité à stade ba que non pour loko réussir. Pour Fatie mo na zana bino le 30 juin tant à Lumumba kuna meeting ngeno pesa do afala ndako ata pena sele jibe ba wana mususu mais yeka nda na papier mampata lobaki ya mabanga musubo mona ki wana nanga pe bato ba salaki mais wala yeba kite tanga zuka papier wana ke na wala na kite tanga ke na ngokuna mo ba ne bato donc c'est que bata silvima pata pe ba na ka 100% en plus ba colis hein ba colis peut-être ba 50 ba 40 le ba ko ba 60 non moni que c'est différent hein ba souffle vous andé mon côté Kozo ko sala ndenge moko te na drumer titi na kuna boye ozui nani boye ale makaba do ezala moi vraiment te o amona ide yake ba climatiser ba chele moi champagne kuna 300 400 ndakende kuna bon mongo pe lobi ba kolia ngote ba kolinga ba sangisa ngo ba kende ba ki pesa ba kusoda na biso o sudan so na kasi na est on a vraiment so kotala ma ba soda na biso peut-être ça la malonga ba zoraté so ba bakisi moins impressionné au sala ma bien. Voilà DKM Flash TV avec Barbine Mongondi, la capricieuse de la presse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Dena Beta Kambela. Soyez en bas, vous tombez la vidéo na biso au s'abonner ou appuyer la cloche de notification. Chaque fois bélément la biso bando kota ou bando recevoir yango. Merci beaucoup à notre boss David Ekanyama depuis États-Unis. David Ekanyama, notre boss était sali. Merci beaucoup à derrière la caméra. Merci Maemba, autrement dit DM. Vous avez tellement ébélé bande kubolinganga, ngapena lingarabino, mais les amazuika de tous les temps de tous les jours j'étais sali. Vous avez tellement ébélé et les lots nazanga moutier. L'autre robet est vraiment ma solo ébélé na déjà tout ça jamais moral na caméraman nanga au fond là déjà mon invité nanga lelo notre robet est solo ya wenge 4x4 ndenge vraiment les cas qui vraiment bien tout le monde qui sécurité ça qui assuré tout le monde qui ba check vraiment batterie non soit marché les cam et pour journée ana et les cas bien tout robet est solo ya qui sinjora ndenge a commis lelo oyo alongwe na la team wata et puis ba spiritas nde bazo finga e butumo ya ko kisute a cédé na e kisunjora ti ki to ebité azaki pa ko fiolo mide alongwe pa ko fiolo mide pona héritier watanabe o bande ko loba héritier watanabe allié e ko sala ki ay ko longwa et pa ko fiolo mide et lelo akoma ki e pa héritier watanabe mais comment na ba propos na e o atenuya ki pona Weranson et sala ki bien te ko ba ki na mato ya goga héritier watanabe azaki ba décision bango mibale na kisunjora mais kisunjora aeko ko publier yango to ebité to ko beta pe masolo ebele et to ko meka pe ko expliquer parce que biso to za ba analyste to ça la vraiment ba analyse c'est là o to zo mona vraiment to za na Zambe et donc comme ça comment on m'a monné comment kende donc toi on a choisi ne kaka leke tu alobagi ata bango ba ate to sa musa biso na biso musale le kaka kitoko le to zana invité na nga to ko mekampe ko beta masolo kande na utu ko ebisa bino bonjour. Ouais, bonjour Barbine Mongozi madame Aboupia obiju mona le kala moni si bon ko me Aboupia na kalisi yo fort na bi tenza wala bana ko sa te donc za no biso avant-hier bon na mona wa komi abu petit mo bona bi Barbine Mongozi donc na sepeli fort na moni le susu donc talaka kala donc merci pour l'invitation na yo na chaîne biso DKM Flash donc vraiment bo s'abonner bo like bo commenter chaîne yango ndia ba analyse donc avec Barbine Mongozi la capacité ma comme là donc donc là c'est que ma solo ezali na chaîne abino donc merci pour l'invitation na voilà Tony na sepela ko yambayo et zambala liboso mais ezala mbala sukate to ebike ma solo ko leka vraiment kitoko to betalon li solo ya wenge 4x4 ndenge jour en leka ki ya le 30 juin to mona ki vraiment sécurité za ki assuré mais to mona ki bakanga ki batu misusu ezaki ke batinda ki bango et pas ba mense na mboka na biso ba musicien pe ya mususu ya mboka na biso to mona ki batanga ki bakombo ba député pe ya mboka na biso ba sénateur pe ya mboka na biso ezaki na mo bato belé batanga ki batindaki po ba ko bebisa journée à le 30 juin mais tout le monde qui niveau sécurité ezaki ata mai ekotaki te ata bouchon ekotaki te vraiment niveau sécurité ezaki vraiment makasi ko lobanini pour na jour wana le 30 juin niveau événement les kaki kitoko bato musu bande ko lobaki ko simbate baza mikolo eloko nyonga malonga ba ko yela biso mais tout mona kaka niveau ba okende kaka to mona ki jour ango stade ezaki plein à craquer to ebité ko lobani pour la journée ana le 30 juin. Ouais, merci Barbine na question na yo. Au moins il ba wengi wana ko 500 ba
c'est ça. C'est ça à faire, hein? Bon, au moins, biso tango wenge et kabwaninga nazaki, je pense ba 5e primaire. Ça va ça à Pentagone, ba 5e primaire. Bato kutu, oh ba za ba fan ba wenge, ba comme ba frère, ba comme ba pasteur. Vous comprenez? Donc, mais et moi avec sur wenge, et moi poser zonga sous mupakano akende stade, mais moi ko ki frère, abomi donc événement moko boye ya bien makasi. Donc nga vraiment nous journaux na kende me ko kota kututé. Pour sécurité na zala ki wana ezali na ba policier kututé. Ba pem à ça la GT. Pem na mulongo la poto kota na stade, era ba so yaki 11h na koti 16h. Le sec oh non ba bien somo. Nga na zonga na ndako na nango en direct na chaîne mo kaka ya internet kaka. Pona koka kutokota tina lembi. Osongi po niveau ba na ke 11h na mulongo na ba tena kota na ndengini. Donc hors des alaki na tika au moins un concert mais pourquoi pas ba match ba Léopard ba match beta ba Vita ba Renaissance ba discipline za la bongo te poani. Donc cela veut dire que bazwa ki eloko yo concert wana amen. Pour tant que tout le monde a pem mais ça de affaire de ces mes pem. Donc policier militaire pem ne ba kataka. Donc aza mutumo ba tchaki pa mapamba te. Donc cela veut dire et wana sege keba mi kebisa. Nga kutu c'est pela kutu ba tchata bango na ba place à roulage ba longa ba tchata na pem. Donc cela veut dire que pem ça la jeter. Donc ba tchaki na sécurité à stade ba que non pour eloko réussir. Pour fatier mo na zana bino le 30 juin tant à kamba lumumba kuna meeting ngeno pesa donc afana ndako ata wenge. Comprendre? Pour pas aller partenaire, attends que tous on va aller partenaire wenge bon wana jour mais et à l'ombre kaka mais ba bombi na bango boyo siko yo hein na be tinjo ka yo baby na bo ni a soso ya pas mozana na niveau te mais oyo baby sa concert ki bango oui donc ne ba bin ya na ba siko yo mutongo wana siko so tala fachi aussi ba mapinga loko ba pem aussi ba domaine mususu belé ya mboka ba mikoti sa ki pona concert wana e bongo yo ka ni a soso oyo baby sa concert wana o moni ke musique na biso zo beba les autres mona ba Nigeria bazo le kabiso ozo mona ba ivoirien ba le kabiso mais biso to ba kolondombolo to tikala pona ni mutema mabe do ya ko sakana te martyr vanda wana banda ba o ba beta ba série ba martyr so ba 2000 combien et landa na wa beti et vanda ti lelo combien d'années na beta martyr nana beta martyr nga ki ngando ngananyo beta martyr batalo ozate otonza 80,000 personnes na kisi nini bakisa kala wana o sila siko lelo ke tonza ata na beta to appeler otonda mais bango basu na bango initiative ba beta ba concert na bango yo vie jaloux so penda na ngona ebite ba bengo ko monini bo sangani OK no baby sa concert mais faut amutema mabe yango omoni wera lobakelo moke no ba concert oza ba tususu ba piquer ba crise ba kokate akokolese voyage ba kima mbabi mabimamboka to bona pe vie mo pe bo akima ka kena kangola non voilà ça attends ayebaki déjà que mabe kozala yango alobaki okoka supporter vraiment ote abimamboka mais to monaki pe ba réaction ba mission musu ba bimaki mboka mais ba bimaki mboka mais batindaki pe bato bakendo bebisaka yango to so lobati tanga bimboka anota pe na internet kuna na mboka ngazalaki est-ce que bato moto tindaki mission accomplie to ba réussir to ba réciter mais na répondre to bonso ta combo to bi que comme temps mabe beta pe Martin na haute yo pe sangisa pe bana na yo pe sangisa pe so ki ba génération na yo beta pe Martin pourquoi vous m'entendez mabe voilà mais comment on a ba propos ya bandeko belé bazolo ba Weranson akokaki jamais ko bimisa liste rétroverso ya mabanga baninga nyonso ba bimisi ba liste te mais ye ayena liste ya mabanga bandiko boaka lokwa azotanga na ebité pona yokolo bani ba propos wana na bon omoni so to soki moke analyse ya moke to ko sala pona concert wana faut ba bini ba vie ba coller concert wana ezala nango ezala nti match ya vétéran obeti nzadi ba des so tel mingi ba ezala ki mingi na concert wana mo ba kati nanu ba lobi nanu po nini ba pema tala nanu ko tawa ndo boka likolo wana datalo kwa wengi akala wana akokate ya papa kalucha za ne leki mais yete mazali ba bete banze muzo ya kala o kalucha bwa la Pentagone alors Pentagone vraiment beta ite yango fondega Pentagone kalucha kota na Pentagone nde abwa kaka na Pentagone esili
album o bakabwana na wenge alors ce que ce zonga sikobo ezaka ikokota bwaka mais o sa TV akoma munete libumu pema akokata donc eza match ba vétéran ba comprendre ngo eza normal hein ba comprendre ngo normal mais mabanga il faut ba mpe ngo le sakiti ba bwako sikoyo na 80,000 personnes obi ba loro tigala libela yeba on a nous concerne les aboyés et était comme la plateforme belé on les aboyés ba arranger on a pour tala kana producteur wana o azala Amadou Djabi ezaki pe monte na moko wana utaki soki États-Unis na soki Michael Jackson soki nani ezaki pe na musu ezaki ka ye moko ta Amadou ye mote biloko pe so tala pe na CCP beton pe azalaki o ya mina kata concert sakana te na CCP na yoka mapo alempela yaki te ceux qui ba ranking ya famille ceux qui ceux qui malade dans lobby to éviter monsieur est malade mais aller pela pas bato ba 50,000 balles ah donc wato zonga mama mabanga ah ya moto to zonga sikoyo mabanga wana yeba ke barbine muta we kazalaki muta jiba azalaki muta blaze blaze muta azalaki bwaka ngako na 80 ngili banga na eza conseil du siècle mais totika faut quoi kamaraka ba te belé ba to critiquer we ranson jibe pena saleki jibe ba wana mususu mais ye ka nda na papier mampata lobaki ya mabanga msubo mona ki wana nanga pe bato bazalaki mais wala yebaki te tanga zuka papier wana ke na wala na ite tanga ke na ngokuna ngobwa ngane bato donc c'est que bata Sylvie mapata pe ba na kati jibe na we wala ba master liste wana comme si pe zaki pe jibe atine pe ko zaki atine bon moni liste wana tozo comprendre ngo pe peut-être biso mal peut-être là wera ça peut zaki recommander ya ngona bi peut-être wala on peut dire ba sima na ba podium kuna o da pe jibe ibise ki wera ke ibise ba cha kombo bo ba temi siko e yera boka wera bo ke le mo mona na internet jibe kamwe donc na ngo ya donc eza bango normal eza conseil moko boye ba vétéran alors bon comprendre ngo mabanga ne mtelesa musique na biso na Congo za mabanga na oboya ngo na ngo oboya ngo na na oboya ngo nzimba bercy ayemba pe na yemba normal aloba ma clair lelo mi ba boira il faut pe sambo ouais lelo surtout ba wera ba jibe ba papa wemba banani bazo bika lelo za grâce mabanga nga grand frère na nga Sele Mwanjombi ba boka Sele Mwanjombi drapeau blanc wana za mwana ya na nga propre mais pour ba sera à l'est général ba yembele nzembo ba senga ce qui $12,000 pour ba yembele nzembo et bon sur mabanga mais peut-être à lokumu oui ba sera na za équipe ba diamant zo tek mais sur mabanga ko za peut-être ba mabanga mso ba 5,000 ba 2,000 ba $1,000 ba 300 ba 400 selon ba concert na ba 500 alors nga pona na kama libanga na mona na normal mais le baga po exagération na sens que ba kuma ko yimba te kuma mabanga mais bato zongo na kaka wera mais mabanga na peut-être za jibe za participant na kata mabanga na mais te ma liste yeke pa wera bwakeli mais moi ba simba za te pour tala kaka simba we peut-être que muninga be ata la musique moi ata musique amoni ba mo déjà exemple caméra exemple amoni na mona musique exemple so bato na ba exemple nane Patrick Bologna amona musika ko kwa mimi no mwana kaka wewe asimitushi pour de mta exactly ni donc et comme liba papier ko ele maboko na et comme liba nga vraiment bon nga na mona ki kotala ni barbine ko bakabona kala 25 ans ba ko sangana de ba ko ça 100% te en plus ko ba koli hein ba koli peut-être ba sera ba 40 ba ko ba 60 non moni que c'est différent hein ba souffle aux andé mon côté cohésion ko sala ndenge moko te na drumer titi na kuna boye ozui nani boye ale makaba do ezala moi vraiment te mais na sepene na Pullman pour na monika même ba réussir qui par rapport à Martin voilà to un concert à Pullman vraiment et le ko esa biso bien wenge 4x4 pendant 25 ans et lelo bazongi sous ensemble mais comment na muta kufite mutu moko abelite mutu moko bango nyonso ndenge bazaki na wenge 4x4 et lelo oyo yango on beta cette na lo ba journée wana oyo Amadou Djabi a raisonné ki ko sangisa wenge 4x4 eza mokolo nzamba yebaki yango et puis le 30 juin eza jour nzamba yebaki yango ke concert moko ko beta peu importe nde bat balobaki ke concert wana des ordres ko salama baza eloko malonga ba kopesa biso te mbule ko beta jour yango to kotala soki ko simba mais et simbi vraiment eleka ki kitoko malgré ninge na invité nanga uti ko
koloba ba souffle vraiment et c'est là qui ndenge ba betara ngo liboso te mais néanmoins ba remplir même ba critères na bango par rapport ya makambo belé et ça là qui vraiment na concert wana et bato batinda ki bato basala ba désordre tout monde qui ba retenira bango désordre de ça la makité ata bouchon na martyr ekota ki te po bazo contrôler penza po to mona ki première équipe ekota ki de 10h ba lembi ba bimi ba musu ba koti donc billet tekamaki penatara bato ba uti libana mboka baye pour na baya ko savourer ba mona kaka jour wana et jour les 30 juin na ba mona vraiment événement na misu ba boyi ba betela bango yango na musika donc vraiment toza wana na bandeko to ko betaka masolo yango nde kaka tozo kende to ebite okolo banini à propos ya tomoni boye 4x4 ne basanganaki tomoni ba uti obeta suna Pullman et to uti ko mona susu anniversaire ya mwana ya JB Piana tomoni Sylvie Mapata exaucé vraiment et ça là qui bien to éviter ba retrouver wana nde bande ko manquer bango to ndenge nini po tomoni niveau basangani pena ozo sentir bolingo mo rezo bimana kati na bango c'est comme si bato moko bazali na posa bakutana ka mais ça ne loko mo ka bande ko casser bango et ça qui nini okolo banini pour na concert nanu ya Pullman et puis pour na anniversaire ya ndeko na biso ya mwasi Gladys bon Daïda, Soraya. Bon, nakol baboy. Omoni pona bolingo lobi bolingo tout ça. Bolingo wana déjà ici et zonga nango. Mais zaki en cachette. Ya jibe na wera. Yango moni pe lelo oyo. Ne bato ba kene bana jibe wera na bayokana bateka kasusu te po bayokana. Il fallait pas bayokana. Bon, bayokana na bango déjà biso ndi ba fanatique to bande ko bunda na banda kala. Mais bango bayokana na bango mais ko yokana na ce que ezali qui vraiment dévoiler te devant batou boy ezali qui ko yokana moko en cachette we razo ketela jibe soko yeba susu we ratanga sali accident on se baso tanga sali accident a kinza ba ndunu na orchestre abukana loboko mutali boso ya kana lipapa na pyjama za jibe tanga yoki asango mbangu moni ezali da bolingo dia bayokana na bango batela la on a la sala ma se biso siko tozo bomana ka kuna jibele ki we galeke jibe boy mais bango na bango azala déjà koyokana c'est à Pullman vraiment j'ai aimé ça balati Pentagone ba beti bilo ba Pentagone na kala donc j'ai aimé ça vraiment mais na sepeli sous deuxièmement pona na yoki keno ba mbongo recette wana o bazui ba ke nous pesa FARDC non Barbine c'est exactement idée moko malamu ça idée moko malamu mais kola te ba Pentagone wana to moni ba okangela biso yango to ebi déjà que ba star ya mboka na biso ba star so star ala telo eza on a valeur te so ega ekoti na nzoto na ese ke mutu to la tango et Pentagone wana ba okangela biso na banzela to moni susu ba la tango suna concert à Pullman to ebi te to somba te mibeko ko ya mboka ko somba te ba kango Barbie na boy na perdre mais les mais bango ba lata ki yango pourquoi bango eza na sens ni moni album à Pentagone tango basala kango balata ka Pentagone on comprend les Pentagone les armées à États-Unis les armées États-Unis les plus forts il y a FARDC mais États-Unis on ce ba zo ka titre ya Pentagone ba yakana ni na bateni ya soda na ba ya Pentagone yango siko tema ba beta ki concert wana ba beta banzima Pentagone nde ba sala ki lisusu ba revivre biso bazongisa biso na album ya Pentagone na yango ba lataki album ya Pentagone dans le sens wana mais gouvernement na biso eboyi ke to la tango bon wana peut-être ni mais bon ba lataki on va tambo non balata ki on a image na speaker ya Pentagone wana ya album na bango ya nini yango balata ki yango mais batuni balobi non $300 c'est trop tout ça mais ça VIP et ça martité c'est populaire et ça 5000 fois VIP 400 full nde 300 bon ça y plein nazolo bana sens car ça VIP ko beta na Pullman et ko luango na combien il est cher et ça par rapport ya martité comprendre ba total après ça peut dimension ya c'est que beta là 300 400 et ça ma bete beaucoup na pe olé otonto ko ni kosomba bien biso ba melo basalika ya bien bongo ezoke biso tanzala biso bato ya monte to kina 5000 to ke fina na kuna o amona ebe ya ba climatiser ba chele moi champagne kuna 300 400 ndakende kuna bon mongo pe lobi ba kolia ngote ba kolinga ba sangisa ngo ba kende ba ke pesa ba kusoda na biso o sudan so kasi na est on a vraiment so kotala ma ba soda na biso peut-être ça la malonga ba zo raté so ba bakisi moins impliqué on est au salama bien pe na occuper ba projet na bango ke ba ke beta na est
baki beta concert moko wana ba se pesa ba vivre o ba kufela ba mibali kuna na ba guerre bana ba fele baki revivre bango sous ba sentiment na eza pe eloko malamu kolonga pe bana ba stress amona pe ka jibe na yoka kaka jibe amona pe na TV ya moni wera et ça la pe moi jour on appelle l'équipe moi stress et longwe et ça les kanisa malamu ngalingi ba kende liboso ba beta ba travailler mais eloko mona o regretter na yoki sous que non moi na ceux qui a dansé ya wenge ayaki wana aleki na internet bani ko lela maman na ye abina na wenge ba pesa mbongo non biso ba Congolais faut te bali auto sala pour nous ni ko leka na internet mais là ka mutu moto mona to bazana danseuse moko kaka danseuse ka moko auto bia wenge la ka moko siko azaki wapi po bon na ebite peut-être problème à producteur peut-être akufa peut-être akufa pour mona yete so ka zalaki envie angaka ya ngaka ko kasuko bi te mais ata kubina te mais ndeza kaka te ba mona isala po ba tout pas yebier na sens que omoni wana pesa makamadu ba koyembe mais bon na ebite ye mwana ko kende ko déclarer que maman nanga na bango te za mambo amadu parce que yende mutu yende producteur yende azopona ayebi ke wenge zaki autant de personnes yango lelo na zingana loba siko ke non angaki nda luka bango aluka bango na Béatrice aluki bango na Béatrice a posé ka oyo na yotenga mwana ya kinga na bina ka bope na moni pe wenge nini olingini so ba ko pese mbongo so ba sa nini po za mama ko bino po bino noti nous qui nous le internet lobby vraiment moni ke ba Congolais biso to za ça s'inverse au le makam et écoute tu sais que déjà ba Holandais était bon na ebité ba propos ya Kisinjora c'est ngali ka monso ya anniversaire na ko boyo wata aza petit ba vie na ye en plus ça s'appelle mwana ba exaucer na ba exaucer ba daida ba soraya ba petit na ye po ba wata lande bazana ba boka mine na ndaka mampata wana kesu ma pipi wada kina kwa kesu ma pipi kenena oh non ala mwana te babine kesu mapa comprendre daza vie ba petit wana deuxièmement ce que ça la bloc wana ipanda mbongo na kata nive mbongo makasi ba mi ba mbongo mo bope salé moi ba reconnaissance ba sala ki na martyr au présenter na 80 000 personnes barbine bato nous ba faire ba za ba qui place wana pour faire rigolo azate bino ba c'est bino ni la c'est ba présenter faire wala za te rigolo azaki invité surprise na wenye 4x4 zambe kaninga sala makamuna et donc ça la une semaine etikali awa faire rigolo aoza déjà libanda 45 jours na ezokoka donc bientôt là déjà ao bima tozana na Kinshasa le surprise donc et le mot e ba te surtout te faire ndeni moi je faire banda ko poussa pembe na bango te na bibo akendaki te aya héritier watanda luga e bango omonte ke faire luga e bango te nzambe pende asala mamna ake libanda pona beta zo wata ba pesa ida tout de contrôle oui ata la pesa ki yango po ya ngende ko luga bango mais tanga mona deux personnes azu wera JB bon ba vio ba makambo tika na sapuye nanga ba msusu boponi ba msusu ba bikinton ba seleyo ba nani wana msusu wana tozaneti ba mise msusu pe ba longwana ba uchi kotala Weranson Kalatea lelo nda ba 3 jours azaki pa Weranson ba benda le suspecté na concert ba betani ba benda ye ozo mona keza bilo mo sa en retard a fingi pe après ndeke ni suko sani ya bilo mo bo asile ba musique ya malunga te ngo finga kuma neka ko finga bato kwa Zakari alors ndenge za wana wata tamba présenter c'est l'épée honneur bato nous s'attendent bato mususu bato mais ba monika wata na 80 000 personnes à stade ye moi na biso to tika libele ye tout de contrôle et c'est l'épée bien panza mbongo na anniversaire za ba vie na ngai ba petit na ngai tika na ke norango ta mama benini kimulu ba peto sala voilà okolo banini na ba propos ya Kisinjora pour na héritier Watanabe bon na ko zonga mokie po ba msusu ba yebi Kisinjora te ba comprendre pe wata émission na biso po na bi émission no sala ngo za éducatif pe za vraiment intellectuel Kisinjora travailler na orchestre belé oyo na Kinshasa donc nani oyo to banana bana quartier latin aye botika la biloko wana ye mutabimisa pena fali to fali alongwe wala siko to kota makamususu to bato betali swa Kisinjora non kasi ya wana kene to mo la bimisi wana ko makamususu to ba débat susu awa émission ko ba 2 heures du temps OK parce que confère ba nini donc ceux qui sont mis ça ko nan c'est tant alongwe pas confère donc baza ba ndeko moko ba Kisinjora wana baza batu moko otango ba ye ayokutana ba sera ba porte parole makasi
ozo le connaître ba Roger Ngandu ba Mosaka ba Blaise Elema ba Sankara de Kuta ba King Tequila ba série wana pour te le connaître musique hein yeah c'est imposable peut-être que moi si on peut s'imposer wana na kati ya quartier la terre abandi wana tanga longo wana kepa ya Jibe kana komba Christine to ayika na Kisinjo on Kisinjo aka ngana bien na Kisinjo hein et bien Christine za kombo na ye andako ba botela ye donc Kisinjo yango ya kibo mwasi yo le problème avec Kisinjo donc à travers na Jibe Piana a participer mouvement malgré mon sac bazala ki wana ba nani ba crochet avec Kisinjo a produit na ye et bon yem ta format et bon tant ba ndoko bela siko na quartier la tena format ki moni bilo kwana eza passe awuti na quartier la te uti na nani te awuti na produit na ye mo Kisinjo andima ngo reconnaître ngo ke nani mosaka ndia kondima mususu moni kondima mususu barbine eza kondima mususu eza kaka pona to bon biso moto po Kisinjo comme ta uti pas biso te be pas kofi te be pas jibeti tanga longo na kofi pas jibe pas fali ayi super wata au monde aso kende akabwani na wata na be ye moka lobi ngo déjà que ye na wata esili parce que tout le monde déjà to komi ko citer Tony parce que bon la mi telinge banda to ko peneze pe baninga na Alexandre Mikeke a travaillé trop na orchestre mais ba fouti le côté on a zongeli a travaillé na Papa Chéri a travaillé na Fali Poupa a travaillé na Kofi Olomide ba fouti le ko mokote ata concert Angola mais maïté mais wata lelo oyo atali ba non à cette exception a memi na poto vous comprenez a memi na poto njora wana kaka oyo apanzela ma wata ngai ole bango osali boye bato ebele kutu bakanisa ke Kisinjo akozonga te akokima wata mais Kisinjo alakisi aye bon yebisanga bato na se bato ebele bakosepela na Kisinjo bakosepela na ete yango ozomona bato kende na sima wata ba kende ba créer problème pour ba meso na Canada et quoi problème OK souté parce que moi ah bazaki pas venir na Canada concerne bango alors nyo so ba azapela bangunya ebele o ba mema ki ete le obi maka ba concert ya wenge bazongi bato batinde bato bakino bangunya bazanga raté ngana ko sepela te Kisinjo na sens wana ke a sepelité parce que ba fingi mama nae comme wata oza déjà oui oza to ba bêtise na awate bana pe balandaka ba chaîne wata oza mutu oyo au comité président il faut ça koyoka batuté président yoka tout mon côté yoka de matoi ozana bureau yaka vandisa mutu soka finga ki wera vandisa l'accès émission ta émission au finga ki wera yangoyo opo te tandis opo te oza papa na ngai boye à partir de lelo oza suspendi indéterminé bien de là ya boye yo seli ngote mbona ba téléphone est-ce que on a vraiment kozala vraiment Kisinjo yamba gete ne epesa ge kande maiti ko yamba musu peut-être que occupé amoni ke président nako yambe boyete moni ngana osepela vraiment le kona ta wata yoka ngaso ko yoka nga un message ko lancer to citer pe déjà vraiment talanjora ba te bele ba influencer ke tanga omena ke na poto kima mais kima te Alex ka yebo bete ba tiki aye talaka likolo na yo hein lelo kutu na voix même ta manike oza semeki na ye ayinaka ye pour la lobake ye mutalongola principal bien na orchestre na la team rankine kota famille mais Kisinjo alingaka yo mais lelo okola na batute po bangunya na ye ba peso ba makambo bele po longola ye vandisa ye solo na ye tala pe ba preuve ngo afingelaki wera tozomona pe ba image te tomona soki eza likambo biso na YouTube bakataka akatika parti wana batieli biso mais banda to bandaki tolobela pe mambo mais non tomoni pe bita makambo pe mo to yebelite te bona mabanga banalize biso to sali makambo analyse ya marti to sali yango so we abaki mabanga ebele est-ce que za ko finga eza analyse normal to sala biso nyonso vraiment na bande ko Hollande parce que donc vraiment mbote na bande ko nanga vraiment na ndenge bo soutenaki ngata na zalaki na éprouvé bande ko nanga ba journaliste bazalaki wana ba Barbine yo moko ba ba Priska Katale ba Kevin Mohamed ba Beril ba Diego vraiment ba Naomi yaba ozui susu Eden ngali vraiment na sepela na ba message na bino condoléance vraiment na sepela moni ke na zenga moko te donc merci na bino merci na moi na ngai pe bana na ngai divina divencia bientôt na ko sa 8 de mariage donc na si koleka avec la chaîne na yo au bois ata malo mo donc ko ça moi bien donc cité déjà mbote bo s'abonner chaîne oyo bokolanda ba analyse awa kaka voilà côté musote awa
Merci beaucoup Tony. Merci na bande connaissance boza scotcho branché ah on a DKM Flash TV. Boza tellement ébélé bande ko bolinga biso biso pe tolinga bino, bo continuer ko s'abonner, bo partager, bo liker, bo commenter. Vraiment et ça la biso bien. Merci beaucoup à notre boss David Ekanyama depuis États-Unis. Merci à Dieu merci Maemba derrière la caméra autrement dit DM tant bon na bilili bamba ba image à kitoko boy. C'est grâce à Dieu merci mutasa la rango. Merci beaucoup à Eric Le Destin, je te salue. Merci beaucoup à DJ Koulungu Motema Odile Makaya, merci à de tous les temps, de tous les jours, Meléa Mazuika, merci beaucoup à TKM, Trésor Kalombo, merci Boza tellement ébélé bande Kubolinga Rabiso, Biso Petolinga Rabino, soyez en bazongi, Tekandi na Lobara, tout le monde n'a ni même numéro. Aïe.